Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda magazine Océan du Congo Info. Na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino. Bobo mesene tozalaka na bino mpona kosola kaka ya matali République démocratique du Congo pe mikili ya papaya. Kasi mokolo mwa lelo tokozala bongo na invité spécial o azali bongo président ya le BAT Palati politico ya République démocratique du Congo papa Alain Bolotwa pe azali bongo résistant monene oyo penza azali ko défendre République démocratique du Congo ezali pe moko ekolo na yepo ali pe moko ya mona mboka Congo. Na yango bandeko na kosenga penza bolanda biso la boke libanso po ete lelo tozali na ye tokosola nini tokosola bongo mayo matali maponami makambo oyo bino banso boyebi ete tozali kosanrole bato banso bali boko kokende kosanrole tokoloba lisusu insécurité ya este po ete M23 euti bongo kotinda pe mongoloto ya mokanda la bango na communauté internationale pona koloba ete bango balingi bongo kimia pe bali kosunga ekolo na bango ezali bongo République démocratique du Congo lokola to ali bongo na EP président parti politique tokobenda pena makambo la ete kasi tozwaye po ete tosola na ye mayo matali ekolo Congo pona nini makoleka boye matondo ya lipanso mbote mona mboka président Alain Bolotwa mbote maman na ngai mbote na balandi en tout cas mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 peut-être bat bana okantaki tokokoma te 2023 yango yo 2024 que zakoya et je crois que bat baye balia kosala bilan pour gestion na bango ezolakisa keloko malongi eza te. Merci mon amboka vraiment ba meilleur vœu kaka ndenge lobi pe yako na ba violo esalamaki pe lobi na este amboka parce que papa la bonne santé à parti politique le BAT et amboto solo la pele kamba Congo. Ouais, toza ko continuer ka kopunda parti politique eza lokola toba eza lokola ndete alipela bozolona mengonga ekobota mbuma peut-être binde boliate. Toza ko bunda to tia makambo tout na lima to sali effort ya ko sensibiliser bato belé ba adhérer en tout cas to komi na bato ebele o ba koti ozolinga ko to s'organiser pour que to koma à niveau que tant to sala lancement officiel to kende mbala to sali penza un grand travail. Félicitations d'ailleurs na bato nyonso ba participer ba cadre ya parti. En tout cas, félicitations. P n'a pas les bolojwa pour être baillé vraiment boye billet à copine de tout malade solo la moi qui m'a gagné à l'obi à coquiner que c'est pas les bolojwa siko na ko sala bon le to pour mapona. Position na yo ezali nini pour être le besoin zela bo comme pe baike to zela ki siko to mo peza mo sala ya evandi kasi to ko kena mapona. Yo siko yo ni kanisi na yo ezali ni ko tika libanda to ali bon na kati. Bon, en tout cas c'est qui est vrai, la plupart ba mambo baye. Pas dans l'intention to que na ba élection. Donc il y a une élection, nous avons postuler comme députés nationaux, députés provinciaux, conseillers municipaux. Mais moi, Alain Bolotwa, je pense qu'il faut que je ma ponami. Parce que ma ponami, il faut que ma ponami toke ma ponami. Toke ma ponami pour na komema tomboa. Parce que les élections en soi ne sont pas une finalité. La finalité c'est d'aller tomboa. Tant que tu as une élection, tu as pour mettre fin à la crise de la légitimité. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple aille à Ponamuto aux armes. Mais ce qui va signer, c'est déjà que l'élection est comme ma biche na eloko anate. Donc keneka pona kokende kolale kotandela fei c'est que mbeto kotandela fei c'est que na kabila mbeto. Moi personnellement je ne suis pas prêt. Et donc on a cherché, on a tenté de convaincre les membres de la parti Toyebi Sabango. Nous n'avons pas créé notre parti pour nous faire en opposition. Donc il y a qui parti pour nous faire mais tous avons causé où t'es pas peuple. Tous avons causé où t'es que Kabila atali Kabila za série atali à moi ici tous avons causé à beaucoup d'avoir qui n'a foule. Personnellement je ne suis pas prêt. Donc nous les BAT tout qui participer dans ma ponami kaka ceux qui makambo ya mabe tozo lobelongwe. Ceux qui longwe te santara. Président Alain Bolotwa makambo ya mabe yango za ko s'attendre ezali bongo nini pamba te to moniete bande konyoso oyo bolaki na bango mwa lisanga bango nyonso ba mipesi position sikoyo yo ko tikala lokola yo moko mabe yango ko mona nini denika dima ko sala musala malamu te lokwa to ko kena ba rolma o ko mona calendrier électoral ya penza malamu te mabe yango penza ko mona ya nini. Bon tant on azalaka
membre ya Panader. Panader ezalaki membre ya MP. Nazara pinga moko na ba que Kabila ne peut pas postuler, il doit sortir par la grande porte. Bato MP de l'époque batretanga des traîtres. Ba rappelanga pour que la équatorien. Na bossa na ka remis yo kuto za rapproche à Bemba. Tout ça ba le bara mambebe. Lelo bato ba lingaka Kabila se atika na bokonzi, lelo ba komi na union sacrée. C'est-à-dire que na banga ka te na tika nga moko. Pour na yebi que moto a défendre la vérité, souka ba ko pesa ka eka raison. Tozalaki tozalaki ko soutenir démarche à vérité des jeunes pour toyebaki que bato balekaki bazali banda bato balekaki te bafani na kiti ya bokonzi. Aujourd'hui tozomona tout ce que nous avons fustigé hier et ça est malheureux. Kabila abandaki kokanga matoi soki amoni ke makambo ya lingia abandaki koluka azwi afungoli matoi ayoki bato amimi bango na loyengi ezalaki kaboti. Lelo, ce sont les mêmes réalités. Comment pouvez-vous expliquer? Bino bateau, bousa qui va proposition, il y a la réforme. Babois qui bloque, on a vu ce temps en bloc. Basali va réforme sans vous. Bobo il va réforme, on est salamaki. Mais na souka boké qu'on se fait en bloc. Personnellement, je ne comprends pas. Parce que Mouto Abouaki, loi sur la scène. Mouto Abouaki, loi électorale. Mouto Abouaki, calendrier. Ce qui est ok, qu'on s'enrôler, qu'on soit carte. Il a dit que nyonso yo lobaki liboso au constater que ça qui est on est bazaki na raison. Non, il y a siège vide hein tika bomba la bolo polele ya baninga baki malakus. Siko mabende ya wana. Moto azana posa ko lia la lukara chaise vide ezate. Mais soki moto ana posa changement ata soki chaise eza vide et que yo yebi que mambe ça meza mabe onini kaka. Pona kala na ko comprendre ngana kala na daga leader ya parti te. Mais lelo na leader ya parti. Na Canada simple militant. Mais lelo na komi leader ya parti. C'est-à-dire na komi na pouvoir ya ko décider. Ko décider ya ko loba que non ngana moyi to kende bo. Soki na convaincre batu nanga. Be bango ba la kisinga ke ba onde ba na raison. Toko tala le pour et le contre, toko évaluer ceux qui battent surtout la majorité bandimi toke na maka. Mais à liboso zaka ba ko soka Alain Bolocho abana lobo comme na MP OK pour partir ezali. To deko kanisa ke soko longwe partir ezali ndumba moli monzo ka te ko comprendre vaut mieux longwa partir na ngonga ba oza décision mabe ko tika pour responsabilité et ko peser sur eux. Est-ce que bo mona ngo normal? Bo wele la chaise pleine alors que chaise pleine il faut à répéter. Siège pleine. Bon, tout les chaises pleines et zalaka avantageux pour na bateau yoba na posa okota. Je crois chaises vides des agamabe, chaises pleines des agabiens, ça dit tant bogoya, bozu bokaboli moi ba miette, bongo peuple atikali. Moi je ne suis pas preneur, tout luka, tout ça la élection est bien. Et le gamabe a l'élection na moi. Président ça fait ce que mabe. L'élection il y a 2020. Oh, non seulement qu'il y a incompétence, c'est ma casse, mais il y a beaucoup de pays, c'est qu'il y a Azaki cabilocratiquement élu, à Ingaza démocratiquement proclamé. Alors qu'il n'engage junior au Bengi Kadima, Nanko, à quel bino est la macasse. À Sali, la loi électorale Yamabe. À Sali, loi sur la CENI Yamabe. À Sali, calendrier Yamabe. À Zako Boza, comme on appelle que bas signe sur Yamabe Zali. Mais Bobi quand même beaucoup de cac parce que la politique à chaise vide et fout à rater. Mais beaucoup de wapi. Pour le robino boboya qui a monté ça. C'est quoi pour la président et les bateaux au monde à le col qui formule tu sais qu'ils disent mais ça a besoin que toute la population tout peuple pongi à bébé parce que le côté la paix qui est mon amboka Félix Antoine Chilombo a CPLP quand même que ma ponamé ça la ma pote bo akizaki ma ponamé ko sala mate alinga ça la tricherie alobité malgré mboka ezali na pasi bitumbezali na mekano ko silisa kuna na est ndenga uti ko cha kimia boye alobi siko to le kala ma ponamé siko mabena ye penza ezo za la plus ni mama ngai soki bato ba na posa ma ponomi bazali ezangate nga na posa ma ponami ya malamu moi nuance Bamsou balingi l'essentiel ma ponamé ça. Basa la semblant. Avec ou sans ndenge tozaki biso avec. Na nyoso wana. Bazana posa bakene na ione
bake babwaki kombo na bango ata soki moto oyo o ba ebele bakovote akoleka te l'essentiel mpo na bango basalaka assemblée ya mapolani mpo bayebi ke na suka wana bakobimisa quelques députés lokola bazwaka 21 000 bakosala barétrocession bakozwaka mwa 2100 na bato motu moko tayebisanga Alain tu es encore jeune abenganga jeune tu es encore jeune il faut tosala effort biso mpe tokota ntango tokota toza na mandat ya 5 ans tokoluka moya kozwa bamoyen mpo tosorganize e yo na age nozobetaka masolo no ya yo bongo bato tu batika ye na mboko baa na posa te biso bapoliticien yango so tobi tokota biso tokota combien de personnes na assemblée nationale 500 na sénat 108 okei na badéputé provinciaux 750 okei na baconseiller soki toza ebele kozala ba 40 000 yebisanga bongo population etikali bakobanozwaka monano ya kokabelaka bango chaque ntongo mbongo toluka bolamu mpona bato nyonso peuple nde azala malamu liboso ye na nsima non mais mama na ngai est-ce que tokoki kozala te na ngai na peuple tozala malamu même moment tokoki kosala mpe toyokani tosali ke peuple aza kolia yo mpo ozolia lokola biso bapoliticien toliaka mingi mais peuple mpe alia mabe ezaka tozalaka exemple nde toza boye kaka nde toza boye dans le peuple d'abord kaka ndenge toza boye ndeko moko abengi yoka na telefone boye mama naza na Alain Bolojo ok natindeyi bino $100 nga ayoki te yo yoki apo okei ozwi mbongo ani so tolia omwa te yo moko mitie pasi na motema ata soko kolia ebele pesanga ata 10 obiki papa ale batindaki 20 10 na oyo yango me yo olie tout omona yango kozala bolamu peuple ndekolo nyonso tosala mpo na peuple nyonso eza ya peuple susi na ngai ezali boye soki peuple akomolia ata 2 fois par jour mabe ezala ese kopekisa biso tokoma bariche peuple alia ata ndambo baoyo miyibi bakomi kolia na biloko moi mutu soko azolia loso alie loso mwa bantenge ekweyaka te me mutu soko alia fufu mpo akwesa ata ndambo eza mpasi eloko wanga nde siko na boye peuple alia ozolia nakoki kopesa ngai papa Alain zwa ekolo ya masango okende olona naa na nzala nalongo ata 50 grain na masango nalie naloni bien ntango ekobota nayebi so voilà ekolo ya masango opesaki ngai eboti 100 bikolo ya masango okosepa mpo opesaki moko ekomi 100 mso ebimaki 150 ye mpe azwaki l'essentiel nga mpe nazwi ebele mais yo moto batindi oko nozwa mbongo ya nyongo ole nyonso kolo mbongo ale te osepela vraiment bandeko na ngai na bandi wana bokolanda président ya lebate alobi mpo na ye alingi ete peuple mpe alia aboyi mapona mitekasi alingi mapona memalamu papa Alain Bolojo bapesi 1 mois pour na enrôlement mais le lenge to kokena ba centre to kokuta penza par rapport ya un mois ne kozala moi passe pambate ba kobeta masini pe malamu te mais ba carte yango pe ebele penza baleli ete photo kaka ya ye me ba kombo ezali ya yete sengeli basenga ba kokomandela mais kuna na seni balobi ba kopesa prolongation te pour na président le bato trouver en ndele na trouvé que ezali signe ko la sabino ke mapona me kozala mabe ezali signe ko la sabino ke Denis Kadima wana nga benga nanga junior aza mayele ya kokoka te ndenge bino bondeko kanisa espère mama expert ali ezaka lokola nga mpe na kokolo bakena aza expert na journalisme lokola mona bino ndenge bosalaka émission na mikomisi journaliste nayebi makambo na bino ndenge bosalaka avant boya kosala émission nayebi te mutu na mutaka na domaine na ye azalaka nde observateur il n'a jamais organisé les élections basigne ya kolakisa biso expert eza nde na enrôlement action y a posé les questions en public ils ont enrôlement calendrier électoral ça a été contesté organisation recrutement y a agent ça a été contesté formation à bango déploiement ça a été contesté le lot tout le monde enrôlement et ça mamabe ce qui veut dire qu'il n'est pas expert aujourd'hui il y en a peu ça nous enrôlement tout ça là en 2005 tout ça qui enrôlement pour n'a aucun référendum bota la qualité à carte à l'élo. En 2006, tout ça enrôlement pour la l'élection en 2006. Bota la qualité à carte, bota la carte à l'élo. En 2009, que ça l'enrôlement pour l'élection en 2011. Cette carte là, bota la qualité à carte à 2011, bota la qualité à carte à l'élo. Bota la qualité à carte à 2018, bota la qualité à carte à l'élo. Même beau que c'est la guerre, il y a un photo, appareil photo, il dit qu'il doit la guerre. Appareil photo, tu dis, on a des appareils photo, on a des appareils échographie. On a des appareils échographie, on a des caméras.
eza appareil échographie, c'est-à-dire que basali makambo na bango na ndenge ya mayuya mbongo ebungaki basomba ba appareil ya bien ba longoli yango basali biso wana eza appareil échographie otali ta olokola muta desani mais nzoka muta solo otali oyo d'abord qualité ya papier oyo eza kobimaka ndenge mona ba carte de visite oyo basalisaka na babureautique ya se soki otali qualité ya photo omoni oyo aye kute emonaka ke mwa forme ya mutu eza ya ye ndenge azalaka na forme ya onde mwa wande azalaka mwa forme ya bataeste mais au moins eza ya ye yoka ya bisa bino omoni na carte il y a 3 éléments essentiels que mutu nyonso efa yeba yango surtout bato baza s'intéresser. 1. La qualité à document au basali. Ce qui mouto a yé bien à côté, ça c'est un document authentique. Deuxième élément, à côté à combo et comment il va donner ça, va bien donner alpha numérique. À côté à ce qui va donner ça correspondre à l'identité vous tapez ça. Ce qui va communauté non, va commune non, va checker comment on a tamboué, poste non prénom, Kinzamba, hein, Kinzamba. Hervé wana ya ebi kezai so abeka Kinzamba Hervé ebi kezai so otaille date de naissance moi le bazate yem so akosa ba tumsusu ba date de naissance na ça ce sont les éléments qui l'identifient so qui batali carte tant akoya ko voter ba otala photo batali so qui ba kokani nde ba yise okekende ko voter oya yeza moi bien so ka ke na banque ba ko pesa yembo ba otala ba monnaie kokani. Ce qui est à l'agence, c'est que nous avons code, nous avons monnaie kokani, mais il y a des choses et puis il y a ceux qui va commis carte na yo, bah ça là qui erreur à liboso, bah pêcher au numéro d'ordre et à numéro à carte, bah pêcher comment on va permettre combo, photo na bimi mabe au voter. Ceux qui va enregistrer 2 fois, na 2 identités différentes. Tant qu'on va reconnaître écraser na serveur, bah effacer yon affiché. Vous avez tout ça qui enrôlement 2 fois. Combien d'erreurs basali pour l'année baboy ko zwa bato ba yebi ko sa musala batindi bato ba kende ko bengi bato ba ko passer ba test ba passer test ba okende ko sa musala batiki bato ba sa ki test ba zui bato mususu ba che ba bengi ba chile joli ba mamba ba parti ba bengi bango ba ye ko pesa ba kombo muto asala ki test muto ayaki ko luka musala botiki bo zui bato mususu ba sa ki test te bo che bango. Dites-moi dans ces conditions là bo sa musala malongande oyo et puis naza oyo so ika ezuka mai baby te mama ese oyo ndenge za bo ese baby na obatele msu ba goza ma code na suke émission e ko ya e ko be ba kalata qualité à mabe alors bo poser cette question malumalu tant asala ki enrôlement à liboso. Bah élection nous de ça dans les 400 quelques millions. Non enrôlement nous sur 400 quelques millions. Allez comparer le montant où va dépenser qui n'a 2005. Non montant où va dépenser si quoi. Yambalo est plus cher mais qualité ma bé. Il y a des choses dans la carte à rouge après comme carte orange. Vous comparer ma carte, vous comparer coût global, il y a opération en enrôlement. Beaucoup moins la coopération enrôlement, il y a malou et d'ailleurs qui moins cher mais qualité à carte malam. Oyo. Na ba photo na ba échographie. Et ça c'est pour la président les bateaux on a vraiment na ba dimension OK élection et cause la malam. Est-ce qu'on ni le ko proposer pour na Félix Sekela Alongwa nanga Junior Alongwa. C'est ce que je propose. Ah, maman. Faut tout le gabata malonga ba osa maramba bien. Est-ce que vous voyez que sur l'élection ça m'a bégo ma chose na guerre civile. Ce qui c'est que le président Félix Alongwe nanya ko remplacer ce. Oh, bon so il a kufina remplacer. Oh, c'est comme si il y a Zanzambe à gauche. Non, parce qu'en voyant les politiciens, tout le monde a siko le lingue politique en ozo kende, tout le monde bateau ba bandaki pe ko bunde tumbango, Félix est mon kolobaki déjà avant mon ambo kolobi ke ba zali faible, effectivement tout le monde ba ko na ba alliance, on dirait que mutu atikali qu'on se le dise yondo zo linga moi, maman, nul n'est indispensable dans ce pays. Il peut mourir, il peut démissionner, on peut l'arrêter, on peut les chasser. Bola qui s'abat pas la qui s'habille sauter que ceux qui y a zaté mbogi koufi. En 1960 azara 1965 azagi 1997 azagi les hommes passent, les institutions restent.
Ce qui fait c'est que azate bato malonga bakoya. Problème nanga ce que ezali muto akoya bien que ce qui y a longo lelo be ba longo lelo to kokene na une transition mais ce qui est vrai muto akoya to pona bato ya malonga. Eza bato ya babokonza biloko so to za ngote. Ce qui to sali ngote to kolela parce que bato ko molinga ba pesa biso impression que ce qui fait c'est que azate mboke kufilu kuta. Wana maloba papa là bozolanda zali bongo président il y a parti politique na ye azopesa pe makanisi ya mboka ndeko tamba papa là tout ke na mbangu na maimatali est na biso tikino lelo to komona punaga na isima mobena maboka ba M23 le 4 et vous allez pe moko ya mutuna na mabotuna par rapport à les 4 ya ba martyr na biso ba bundaki pona to za panda ya lelo mais boni le kaki meto ke na mukanda ya ba M23 balobi bango balongo la moi mboka moko bazalaki me bunagana ezana maboko la bango balobi bazali déterminé ya ko sauver République démocratique du Congo mboka la bango ezwa kimia mais ya mabe baza komona ete basoda FARDC bali bongo ko provoquer bango ko beta bango masasi bango bako bunisa bango tikini wasu ozali bongo moi politique ba M23 au juste ba congolais bali banani po bazali ko accuser sikoyo ke FARDC yali ko bundisa bango ali kambo na peda sembola ba imboka ali kamango ya libo mama nga fait ce qui a longwana le reste on verra moi tant tozolo bango parce que fait ce qui ndeli kama on va ta M23 ba o mona ndé fait ce est-ce que normal une armée républicaine, une armée dans son espace d'influence, dans sa zone d'influence, là où Bazana n'a même mise sur le... Parce que l'État a exercé beaucoup dans l'espace où ils ont reconnu dans le monde entier. On a 2 345 409 km². Nous avons 9 pays voisins. La délimitation à Congo, c'est ça déjà vers les années 1911. Déjà, Toyebi Eska de Souka, 1885-1889, Toyebi de Eska de Souka, et puis la convention de Saint-Germain-de-Laye, on a scellé cette question-là, on n'en parle plus. Biso de Tché armé, Biso en tant que peuple souverain. Association à Bakoulou, na Mongo, en arme, Baolo, Banabasoda, na Biso, Bao provoquer Biso, et ça mboga na Biso. Yo ye au côté na mboga na Biso, Zumindu qui pose à Biso Mabé. Tozo attaquer aux autres la pose au Biso Geno, Bao tout moula bango. Ba tout moula moutina, yo, na tout na tout mon anda ou na. Si vous parlez de M23, ce sont des Congolais. M23, ils allaient par Rwandais mercenaires appelés par M. Félix Tshisekedi. C'est simple. Bah jusqu'au débat congolais, bah tiens à 4. Au moins dans Rwandais, car Rwandais, bah recruter un peu les Congolais. Est-ce que commissaire à mon société à Congolais? Non, ce n'est pas par le fait que beaucoup de un délinquant, qu'on a kata, il y a un communicateur, d'ailleurs, il y a un membre de PES. Nous, toi, on a Ngoma, il y a un membre de PES. M23 ba mamba union sacrée. Le ko kuti bango kunane bango ekomi non. Le M23 c'est une invention ya Uganda, Rwanda. Bango nde ba créer M23. Ba batuna biso te. Et loko esenga ke za ki ne bonga to za to kolisa force de frappe na biso to beta bango penza. Mais fait c'est que na manière na ye na lolenge na ye alinga ka amabuye bango abenga bango ati. Bayaka basala 14 mois na mboka na biso abenga bango ngonga bango bazwaka mindu kita abenga bango po basala loko ba osala eza ba jeune na bango souci na biso ezali yesenge na biso to luka bato ya malonga o bakosala c'est que armée na biso eza makasi kopesa armée minduki kopesa bango biloko ya kolia kofuta bango malamu kozwa charge ya basi na bana na bango ayebi ki aza kokunda na mboko epesaka ye pe lokumu oya biso alelo soda zapato etengama ayebi kolia te kolala mabe mwasi de na bana mabe na lela soda moko aza na fo abenganga abi papa na yokaka ndongo lobaka meza passe ne nazoloba lelo boye bayebisinga ke mwasi na komosa kindumba po alesa ba vous imaginez biso moko to longola batu posa obundela mboko. Mais moi, je suis Antoine Chilomba, je suis la base de Basoda. Ataï base de Basoda combien? Maman boni. Base de Basoda combien? Akona kitona kitona dans la province. Il y a une province mogote. Quand mogote, bon osko ba province union so etika ataï base na bon. Siko soko yego ta moi ça soda mukolo moko lobi na ya oliande.
Et l'eau yo pesi lelo apesi bango ni nomba bikolo e koza bango une année be carrière mobile bino bozo ya ko yebisa bato na Congo ke bo pesi basa basoda bo pesi association ya basa basoda o bozaki na bango kuna bo pesi basi nyoso te basi o ya basoda bana bongandanga bazwi na Isiro na Faraje na Aru ozu kuna na Ituri ozu kuna na Jugu ozu na bamboka yoso to na bazwi na Kabea Kamwanga oke na baingene na ba Bwende na basankusu bamboka yoso na bo pesi bango te boyo ka pata soni mibali na bango kutu baosala pour le compte de l'État bopesi bango babotini te bopesi bango tenite bopesi bango prime ya malunga te 13e mois bopesi bango bopesi bango te na suka mbula basoda o bana Kinshasa bopesi bango de soso ya poids 10 oh boga ata solite soko lingo soda na posa mawa na yo te na félicité maman Denise pour apesa ki na ndenge na ye azane maraba l'État te apesi na ndenge na ye Boyo Félix Sekedi, la bien un chef de l'État commandant suprême. Au CPA au PESI na Congo central. Ah on a cancer au PESI. Donc ata sonité. Bon tu bani ko kene malé la souka wala tozali bongo na invité na biso président ya le bate papa le bolojwa na magazine na bino Océan du Congo Info. To ko ba mwanda papa le na likambo ya le 4 janvier. Ozwa ka yango na boni date wana le 4 janvier. Bon pour ngai le 4 janvier ezali un jour sacré. Les jours où les Congolais télémélaka occupation, les Congolais télémélaka domination occidentale. Parce que le Congo était dominé par les 14 puissances. C'est vrai que la Belgique est qui payée, qui mise en exergue, mais c'est que toutes ces puissances-là avaient une même mission. Parce que la Congo mabé, bakata ba mabel, bakata ba maboko, bakata ba makolo, ba msupe ba boma. Babuma pour l'année, benga basa la bango le quoi ba esclave. Ba habite mboga na biso, mabele na biso. Ndeni ba paya ba koyi koya ko sa biso mabe. Tango ba komi ko mona makamona ba bia on a ral bon. Nde ba telema. Ba bi mundele to lembi o lelo tene pa na bino tika biso kimia. À partir action wana nde mema biso le 30 juin. C'est-à-dire que mutako ko beta mbela ya le 30 juin te ce qui a bêti mbela le 4 janvier. 4 janvier de même biso na indépendance. Le 30 juillet la date va pour formaliser notre démarche. Ba papa ou ba bunda pour l'indépendance basé Béli. Totanga bango ate basé Béli. Tala molimo bango bazaka na ngo d'ailleurs l'indépendance c'est la action à ba jeunes. Ba jeunes ba marchaka ou ba bundaka ba jeune à ba 18 ans, ba 19 ans, ba 20 ans. Bangonde ba bundaka pona ba police ou bazaka te jour le 4 janvier. Il y a ba membres ba partout mais c'était des militants. Na ba population de ba sanani. Ba bundi ba telemi ba yeba mimi biso le na bonsomme. Bango ba bunda contre la France, la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège, Hongrie, l'Italie, la Russie, ba mboka surtout wana ba bundi contre bango. Ba longa ba pesi bango indépendance, bien qu'indépendance est une indépendance piégée. Ba longa quand même. Mais biso lelo 63 ans après, toko ko bunda contre Rwanda te. Ba papa wana bazala te ba universitaire, bazala pe ba universitaire te. Oh batanga ba Sorbonne, ba Oxford, batanga pe kuna te. Ba licencié, ba docteur, ba pe ba licencié te. Oh ba yekola karaté boxe, ba yekola pété, mais détermination na bango. Biso lelo tala ba université, ma ebele. Mais comment bozo kokate ko bonisa Rwanda? Oui Paul. Qualité à cerveau. Ils a solide. Nazo mona esika papa langa alunga kana pete nazo kokate biso tolela hayi lelo Rwanda hayi Rwanda to moyemba ku na banzemba M23 bino ba bobunisa Belgique bino ba bobunisa ba intérêt occidental ya ba occidentaux c'est quoi le 4 janvier ngo le kakilo lengeni poto ko mokelo mama elegani na nkane ba saisa ma ba leselo Basale l'oroté, ata défilé, président de la République, Mokola le 4 janvier, au Kokumbango. Mokola le 4 janvier, d'abord à Liboso, on va organiser un défilé en toute la République. Bana classe pour inculquer bango l'esprit le 4 janvier. Le 4 janvier, d'aller jour, il y a Koufani Sabato à Maël, va réfléchir sur comment nous maintenir en indépendance.
beloko nini ba papa na biso ba bundelaka o bandima ba ke ndoko kufa eloko nini to sala te o bango bangaki ba sala pour que tozongisa Congo na molongo. C'est ça le 4 janvier. Le 4 janvier la date yo l'âme congolaise la créée. Le lieu commis pas surtout le 4 janvier. Babaka date va martyr mais ba comprendre dans contexte c'était. À tes émission a pas ma ça l'émission sur le 4 janvier. Ba ça la souté. Uniforme boké marche à défilé le 4 janvier. Moi je me souviens tant de Zaka Banamike na venu bon somi wana to yeto ça la marche côté à poste Mobuta Tebi boyebe mon gouverneur Tebi bo le kabo ça va marche bo simi bani na bino et ça m'a souté. Bolingo nyonso ya Congo ekenda batika ba bamelaka bazododo ba bombe ba longoli bango bolingo ya Congo parce que ba yebi histoire te bana ba yebi histoire te to komi penza na suka ya magazine abso mokoloma lelo kasi papa leto kabola bongo te soki lelo koza président de la République papa le bolotwa batio président de la République likambo ya Kagame o azonyo ko ba kongomani yo ko trouver la solution le lenge kani na mwa maloba moko poto komi na suka soki ba ko tia ngana mutu ko akabila be mutu musu sanitaire mais soki bo kozinange uti na peuple solution déjà ya loi moi bokozi uti na peuple ici que peuple na yo boza mutu Kagame n'est pas si fort que ça ala moi na botami na mwasi et loko Kagame a un avantage liboso na eza na bato ba faible et loko na olo ba bino bokonzo alinga mbongo muto alinga mbongo akoza président malonga na mbongo te muto yo alinga basi alinga lokumu alinga puissance awa na Congo na période toza toi na muto aza prêt à se sacrifier pour les autres. Ce qui a joué au Congo, une année, 2 ans, a posé ma base, a donné ma grande décision. On ne peut pas gagner la guerre avec Kagame, avec une armée telle que Tozana. Il faut que ceux qui s'arment à l'Okumu. Donc ceux qui papa là, azalelo azubo konzi, akozala mokonzi. Oyo akosongala peuple akodinga peuple. Effectivement, soda, bato ba ça il a l'état to matisa bango konso pour bazala motiver. Je na kolinga kota na armée ndeni soka moni soda o sengembo. Ba soda ba ko mba mandia. Blessé de guerre azozo à 30 000. Yeb sanga ba mutako no bunandeni. Mamadou Ndala awa kufi pona biso. O ebi pas moi sina bana bazana. Ta msube ba o souffrir to yeba ndeni. Matondo, président Ale Bolotwa et Bate, merci vraiment Ndengue Ondibaï qu'on a invité. Il y a magazine Océan du Congo à Mokoloma Lelo, na banze te tokopé sur chance, to sur la pamba te sengeli, bato baye ba penza ni koleka nikolo, to pe sur penza. Merci ceux qui moi koloba auto le bité à moi moké, to ba lomba on poete kuna na régie ba kati biso déjà. Non, nazo senga kana ba congolais, boza la piton, botama ndenge saema, moyibi ya mbongo eleki ebele. Stelo banga ba sa ba martia ba ya bakwanga na ville kuna côté à cour suprême ezalaki basala clôture mbongo wana balia esa amate. Merci président Ale Bolotwa. Maton de la bino banso na banzi ete ba o bazuli sur la katikati to zalaki bongo na président ya le Bate mona mboka Ale Bolotwa azali mokope ya résister makaspe mobundeli ya République démocratique du Congo alingi bongo bonsomi na yekolo kasina awande to chepenza litono na magazine ya mokolomo lelo na banzi ete la banda kubondeli to koluka yepe to kozalaka na ye poete apesa kabilo pe mayebisi matondo penza ba komela bino soki bosepelaki na magazine Océan du Congo info ya mokolo lelo bo pesa bongo merci na équipe rédactionnaire o ezali bongo na sima ya caméra Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne P Moïse Ngombi mise à électrique et na montage Papa Dieu directeur recherche stratégique qui a fait ça na mokonzi pareil à l'émission la biso pe na coordination ya Océan de la presse congolaise bino bay obusunga ka biso tika nzambe abatela bino matondo wala tokutani na mikolo mizali ko yakasi boga na bino nyonso Océan du Congo ebale eboyambi.